So abi deux dormir ba beta sa défense bon chasser bondo ya match. Ouais. On vient pour sauver bango mabe. C'est bon, a sauvé. A sauvé bana. Sauvé là une stade défense tembe. Kombo peyata. On bondo beta na kambo. Nana ya titulaire. Ngai. Ah boka bon chose titulaire na ngande. Azana kombo oui, mais on a titulaire na ngande. Il pas dans qui il y a l'expérience va utaki nango déjà dans une expérience ne on a eu kuta sko drum na matoi. Il moi comprendre na que afuna yoka. Il faut yoka. Ah, da utaki bongo ekamba mo mbamo bachi était. Le moton ota la carrière a fallu papa. Tu te dis quoi? Au chez wa pour placer wa. Na kuna place wa placer les été. La musique comme ça Congo. La musique comme ça Congo. Ah. La question va poser. Mais yo mo ebi da place. Ngala ebi te ngala tuni question pour. On na lobby au moins ti bo pona yo. C'est pour ngai te pona yo. On a numéro 1. La musique tout na musique. Bana musique bana. Te ko kenanga ba question na te ngana bi numéro 1 lelo to ebi ke lelo ndenge bateau place bâton de commande meza. La musique na biso Congo c'est fali pour. Ngana kenona polémique te. Surtout che ndeti na Congo, ndeka ochaki na Congo na biso bon. Surtout bito cha dormir dans plus ba salle, plus ba voyage, plus ba spectacle belé, plus ba concert belé. Na Congo lelo to che 2020, 2024. Ce qui na bi ke ba question za yo ba réponse yanga. So na bino tangela nga 2. On a che 2. On a Frankie Kapaya. Frankie. Ouais, Kapaya. Na yo na tout na question moi rapide. Na da titulaire. Mais tant on a déjà que ça dit 18 ans à Aigle. On a yambi ba Franck, na yambi ba Cambodge, na yambi ba Doumer tout le monde en orchestre wana. Mais na yo na yesiko. Ça na Franck, na un titulaire. Mais ngam na da titulaire. Doumer a beti ba salle na ba concert banda 2020, 2024. Vas-y tangilanga. Kolekanga te koleka yo te mais bo beti après bon bino bo beti koto ba beti. Te ngana ocha kolekanga iposko tozonga na question na biso. Poso ocha ba pré on a ba pré. Te bo beti ndenge mo bino koto bozo beta bon pe koto bozo beta. Nicolas. OK wana te. OK. Na Congo na ba Doumer tout baza lelo wana. Eza na Doumer asali ba beti ba salle kolekanga bela sate. Na Congo, mais vous comprenez pour ba salle tout ba vie ba beta na beta. OK. Mais na ba salle musunga na beta ba vie ku ba beta te. Mais baza ba mbiaka. Baza na expérience, baza danger na maramnyosu. On a ko niango te, on a ko sona niango ebi kaka. Et simbate. Nga ba salle ba vie ba beta nga beta. Mais ba salle nga na beta ba vie ba beta te. Ba master pe ba beta te. On est type comment je peux da beta on. Na limité. Ah. OK beta kuna na nani. Kakol pe déjà ba beta. Rien. Azate na États-Unis mutabeta ba conseil be na États-Unis na ba Doumer tout na Congo kanga. Nga tamola beta tout na États-Unis. Na ki ngata ba 6 fois ba se beta tout presque hein? Presque tout est presque tout. Azate na Congo tozaka mibale nga na vie na nga papi kakol se bonne machine. Na ba Doumer na Congo to beta Stade de France, Nuit africain à l'époque. Na orchestre a succès na. Oyo mona ke ba beta kapena. Bon, orchestre a un succès. Orchestre a un succès à Bissot. On a évité ça au contredire. Ah oui, hein. On a évité, mais l'orchestre a un succès. Sobi nanga na orchestre a succès dans le Bissot. Sobi nanga bon Tiano ka baya ya ponaka rocha. Po bambiaka bazape. Po nga dans la génération bambiaka. Il faut pas changa na ba masa mususu. Vous comprenez dans le bas. Doza bambiaka to chona génération banane na ba kakol na banane. Pozolo ba baza bambiaka. Kakol a bambiaka ve na papi kakol a bambiaka ba sege baza bambiaka. Parce que yo miche wapi. Na mbiaka ya génération nini ndo mibengeli mbiaka. La botanika na ba viete. Ba vina ba kakol baza bambiaka ba beta dia ba danger ba sala ba succès ba Gunter Maniata basala ba succès. Moi na che bango mibale wana. Donc so cha troisième il faut mbala moko bon non mi place. Voilà.
Merci à vous, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre le vôtre, Patrick Massidi, ainsi que l'émission Le Goût du Beau. Comme vous le savez tous, c'est Le Goût du Beau, nous parlons que de l'art. Et nous voici encore une fois de plus dans cet exercice, parler de l'art. Et nous avons cet réel plaisir. Il y aura informé Bino Tozana Moko, Tobenge Biter, le grand Biter, il y a 5 arénas, à Salé-Luiso, Exploit et Bélé. U Arena, ING Arena, OVO Arena, et tokatsaki Lyon, toke Bordeaux, tozongi na Paris sikolelo, atoko katse la biso Italie. Ba manifeste belé, moninga ya Zip, ya Patrick Chap, ya Fanny tous. Bonsoir na. Fanny tous habillés. Na biso. On a Yepena, c'est mon meilleur ami. OK. Mon pote, Fanny tous et Kenge. Donc, il y a eu un Arnaud Madroms. Bonne santé. Ouais, ça va. Boni Barena. Barena appelle l'équipe Pelé. Barena, on va calculer les aguets belé au solo langue. Mais tu bête à moi un peu parcours Arnold de Madoma. De son vrai nom, Arnold. Ranoko, mon Mbinza. Mon Mbinza est temps. Mon maman la bango. Mon maman Marthe. Mais maman la bango. Léla, moi né Arnold de Makas. Babenga ka seremoko. Enfant chéri à maman la bango. Et bien sûr, il faut toujours enfant chéri à ma mère. Mère alinga yo trop. Mère nangai. Alinga yo trop koleka baba. Ebele. À part yé mso azata. Mwana Mbinza. Ouais. Dans la mémoire na orchestre fallait. To recycler Arnold a outil une église. Ouais. Ouais. L'église il y a Déborah. Déborah, Kamanda. Grand Omer Akona. Mon sambeli malamu makasi pas en plus. Asidi avi. Ta place à Kenya. Mon sambeli makasi mais ni ne excita yo. Otiki église bato balugara Christ balingara Lola. Mokime Lola. Wena mokili o bato benga mo musique mondaine. Nani a stimula l'impulsion na pokota l'orchestre fallait. Bon, en tout cas, Massidi balobara, on ne change pas l'histoire. Hein. OK. On ne change pas l'histoire. Donc, netoza batu. Toyebani pena batu. Ouais. Je comprends. Ouais, nga pena na mwana mama biso kandolo biwa. Mwana mère, enfant chéri. Nga ngano potisa ngo me aye pas mona. Voilà. Enfant chéri maman biso maman Martin Ngalola que j'ai sali. Na pesi mbote belé. Après na beti na l'église. Na l'église après il y a que raconter pe ba vie na nga o tozana bon pe na groupe lelo. OK. Et là qui directeur na biso il y a directeur na biso artistique. Gino Liaki. Moi tout le monde là moi. Ouais, on a bien nga pénagier à parler. Et bani en dehors. Ya victime ya marama mouvement. Et tu es bani ba série mo boé. C'est vrai qu'il bouffe. Delta T, même pas qui bouffe tout est rien à voir. OK. Là ba série péna Delta Force. OK. Ba sera Delta Force, on beta Delta Force, ba pire Delta Force. Moi c'est un Lofombo. Lofombo. Sali mouvement. Nga ce qu'on a bando kangama trop na Drumer. Pas bando beta kuna l'époque Junior Nondo Ketchup. À peine à Paris, je salue aussi à passant. Junior Nondo Ketchup, tu as travaillé na père spirituel, père nanga pena. OK. Ouais, tu as travaillé na après ando mais manga ba répétition na bango sko trop air mon pe koma ki na beta auti kelanga na beta sko na yako yeba na sko na ba de ya Gino Liaki, nanga pe Bolo Yang. Pichen Kalombo. OK. Et les marques Sorban na Canada. Tu ba na ba vie à partir à kuna et tout des cas à la musique bika par kuna so nous lendez à la. Après pe ba vie bayo il y a victime et pas aigle. Après kuna tant na monique bon ba vie ba eda tu ba ni déjà toi on a ba intimité déjà tu vois ce que je veux dire intimité relation moi ça. On peut malgré tout ça na la quitter na daga toujours c'est bosser. Lo nyo se senga pont na beke ba vie mo baza kuna tu ba ina bango déjà bon on a bossé kaka na memara o ngala na à partir na bango pe lo to senga support à partir na bango lo wada to bani moi support ezala après na que ça peut tester na kata F victime en temps boyaki wana il semblerait na chona conditionnel pour véracité na ngoyo mto pesa biso version na ngoyo original on dirait au salaire équipe moya bana mbinza
Vous avez qui coordonné par Eddie Badiata wana chabino po. Directeur. Eddie Badiata chakibino Badiati la chakibino poa makasi tant que bana mbinza ya côté na ye qui na F victime mutako ko bouger binote. Eddie Badiata la facile te na ba makambo wana vraiment. Au monde ti Eddie Badiata aza vie na ngano ya quartier. Biso na bana mbinza za na ba Eddie Badiata. So pire nga ezaki kuta Eddie Badiata te pire nga za l'ancienne Badiata. OK. Petit frère Eddie Badiata. OK. Mobala Nadine Beyoko. L'ancienne Badiata. Pire nga ezaki na yara déjà na parler mère aebingai tout ça quartier mon coach moni quartier mon ambinza to koli et tout Eddie Badiata déjà à l'époque déjà là qui déjà ya ribika tarande ko mona yekandaza la via quartier ebinga mais ba pour pena ya makasi wana to koma ozwango na koma ozwango après hein pour orchestre na biso po ekozala mais boulot fona no boulot so boulot côté boulot na nous faisons makasi ako tcha po ba lobeli so ba tu na fait accompli problème est comme wana il faut no musala no liboso ba po wana ya rasima tango yokuti konga Romer après ça Luki ovanda non Luki lo tan ovandi konga ke na vanda de banda kala visidi masidi pardon na vanda de banda kala ni sala ke koton yo yepe na o konga kimande pona nini konga longa soko yeba ta mo histoire a comprendre pe ka yemo a comprendre pe ka ke tan ba moment o to komo kena nande pecho ayebo e komi ba moment mo bo komi pasi mingi pona nga et si pe na koli âge moni bienvenue konga mo kolot ouais na mo kolo ya beti ba beti ya ba côté on a comprendre da ke vitesse maramo ndenge komo kendele boy na CD hein a comprendre que fois CD à CD à CD il faut CD on va CD raso CD te Andri merci na T10 oga on a demandé matuma bi muta CD ko kite ya ko ki charge te à CD basi wana il faut CD ero gomi o draguer momi mo bo ele na muto alara ozoko parce que au moment au bayaka chez yo obika nde biso bato bampiaka tozala rate malobe belé malo na ebisa yo so zangisike lo mo mbongo ekangi kuna mo mbongo ekangi kuna so à cause appel mo boy aya na rendez-vous mo boy ya 5 ya to chata ya 5000 so yo vandi o lo belé so mo message mo boy koti ko rendez-vous CD na wana ba seda kaka wana il faut c'est alors maduma vandi mais na kati ya musique wana est victime en ordre okomaki doyen ancien il semblerait que il est là ya kutio nakatani mais yo pe na ilele to bango bien ilele kambo to pe se mbote passe azali ezala pe facilité ya ilele dagi na kombo déjà na quartier latin auti ba maison mère auti ba place autaki auti quartier latin na kombo ni nyonso mais ya kutio ancien tongo bokotaki yo na ye ndeni bo partager gloire wana po fallait yo beta banzembo ya makasi ye pe auti na kombo ni likolo okabole Jean Onde biki na ba émission na ngayo makambo ba tourner mais c'est la réalité da réalité il y a on habite et créer ba problème ba to ba créer un problème par rapport au moni congolais alingaka base trop congolais alingi actualité mais ce que biso to sur la par rapport à réalité la réalité ngato sur la réalité vous comprendre to sur la par rapport à réalité là ça fait 18 ans nana aigle 18 ans expérience à makasi tous les badoumer autant wana ba ebinga si lelo naza il est kambo sango ya ki akutaki Arnaud Arnaud beta fort take ya tika Arnaud beta fort yemo siko makambo yemo nda comprendre que tezaki makambo akotaki te batali ilele kombo ezali et puis azwi expérience ebele ya koyeba ndenge nini makambo ala ndenge nini donc azalaki miso ya kofongwama babeta mpe orchestre mwana fali yango balingi badégage plus mpo batika l'espace tobeta te mpona relation tobeta musique mpona relation te so tobeta musique mpona relation c'est que fait daye nango comprendre so tomobeta musique mpona relation fo po ezazwa mpe souvenir na biso mo boya daya boye na bandal
comme Elion, à Pekesh, si je ne me trompe pas. Paix à son âme. C'est qu'il ne fallait pas jouer à l'époque. Là, pour la relation, na est victime et dans Moussala. Ce que ça, la Moussala nous bien, aux un espace. So ça, la Moussala n'a bien été, il faut comprendre que moi, tu as ton là. Donc, bisu zaka boulot. Dans les locaux, en orchestre, on est locaux, dans Moussala. Attends, on va maman Moussala, tu fais allusion quoi? Tant que le biki, yo tikali, Cambodge qui. Mais il est le tia qui a eu biponya kendaki. So yo ko relater biso. Et on a vie privée na ina ibita. Biso to yaki mikili. To zongi sai. Vous comprenez? Quand de lobby, bango babeta da orchestre mo na aigle. Ceux qui basola ki ngano to ebité, ceux qui basola ete ngano pe to ebité. Sauf que ngano tala ndeka part danga. OK. Ouais, on a trop part danga. O eta vie privée na e na makamu na e en tout cas, ne toza boye pas aigle to kendo so la biso nyo tout ensemble. So il faut solo, monique il faut solo là, solina ba chef ou les qui au solo. Donc tam ta sola na ndenge na. Salon la réalité na relation bazana on a aigle. Au solo bongo. Ouais. Na ba biro so ba bengyo ningo ko solo la nebo tutana na aigle yo selon na yo. Mais c'est normal timutu nyo subiso to ba travailler à aigle. So na un problème moko boye, on a mona ke. On a ke nango pas chef à télé té. On a ke nango et pas par exemple le directeur il dit ba dia tate. To il faut na ndeti ngai mo ndeti nga so to chinde na bureau. Na bureau aigle pire nga mutu nanga. Ils ont faire gagner la merveille à Irène Bopeti. Que je salue. Fefe Gogo la merveille. Mutu nanga. Na aigle ebi ke mutu na ye. Mutu nyo so za na mutu na ye. Et yana butu yana moi. Yana butu mutu nanga ye na ko solane boye. Mo ndeti na orchestre. Tu as rappelé mso mo pe ke mutu na pire. Bazarana ye ba solarana ba pe ma ndeti nga ba pire nga pire nga mutu nyo so ayebi atana aigle. Ezara masa nanga bloqué identité. Pire nga ye wana. Na babi tango fort. Yo zono ko taba animateur. Wana batunanga pena tozana bango ya keto benga na ba téléphone to bani ba santé ya ndeni to mona na tete photo mona na vous comprendre par rapport à ba massa musu belingo lo bateke nde toza bongo ba massa musu to ba pire tena. Toza ba collègue to travailler avec société moko et sika moko mais tozana makila so tout anina babi tout identité et to kangama c'est logique. On comprend qu'il y a identité d'ambila, babia d'ambila, ngamombila, soto serré ça bien. Alinga kana yeba. Tombo ndo beta na kambo. Nana yaki titulaire. Ngai. Abo kabo choza titulaire na ngande. Azana kombo oui, mais oza titulaire na ngande. Yé pas alaki. Ya kutinga. L'expérience wa utaki nango déjà. Tango ya expérience ne ona yo kuta sko drum na matoi. Yemo comprendre na ke afuna yoka. Yokati utaki bongo ekamba mo batie ete apesa déjà Kofi 4 kora off na miso fali victime akutaki Arnaud Matumba kutaki nga pena kutaki nga bien dans la na bien chargé na ba missile ba sirete ouvert ba maram tous les équipes pena chargé na mo betongo na be ko ya na préparer là qui so aika akaka tant aïe, koto crack, voilà, vous paratez, papa. Bah oui. On a demandé au moins. Patrick, merci. Félicitations à Barena. Merci beaucoup. Totali, n'engé, la image de l'Axabiso. Bah, tu as un générique, mon habit, sur le mot, on va comparer, na ba tourmer rebelle. Na ba image. D'ailleurs, montre d'abord, mon image, là. D'ailleurs, mon agondeni. Rendez-vous toyo kaka nde leka nde to beta vous comprenez pour na zo mona susu eloko prouver ba tout. D'accord. Na zo mona pe su eloko ya trop te ya yebisa ma battement mobile vous comprenez Masidi pour nyo su to sala ya na miso ils ont mon to lo ba ngo que internet comment na vitesse ma makasi nda ko ignorer azate nda boya pas azate oya boya comme j'ai visite alléluia. Est-ce que ça la moto ya aigle ndezo ya na bino to bino monde misala ndezo promouvoir bino biso pena to travail aigle za na moto azana makamnyo so yebi wana biso pe to travail. OK.
Je comprends. Na moto na ye, na ba chaleur na biso to ya nango. Et tout ça que toi avancer. Différence ni no pesa biso par rapport à ba salle nyonso. So tele so na microbe to yoko bien ngona na régie bo singela biso. Na ba reno nyonso beti. Différence ni no ko pesa biso selon yo. Différence par rapport à batterie, na batterie. En fait, tu travailles tellement dans un professionnalisme, mais on a kati wana masidi moyo comprendre ngo yate. Vous comprenez? OK. Ndeti moni batterie on tu beta nango des arènes oyo. Na ba festival to beti na Italie, festival to beti na Portugal, Bruxelles, na Liège. À Liège. Ouais. Moni batterie on a beta ki na arène à la Défense, Wembley, Ovo et tout. Yango na kana beti no bandule et tout. C'est très agini. Qu'est-ce clair eza la vivacité nango tezaka drum o batutu babetaka. Mutu azo utiliser des drum, azo utiliser ngo bien. Drum échangera teza no ba drum ba cymbal ba tom ba charlet maram tout on ezaka moko. Ata ba longoli wana ba che drum susu. Ezaka drum utilisateur. Tu vois ce que je veux dire? Mutu azo utiliser ngo. Azo utiliser ngo ndenge nini? Bon, on a betaki 3 arènes nation na leka qui peut pas frère na yo. Anel Kaba Fossé to pesi mbote pas ça. Ouais, na pesi mbote pas ça. Na tant to vide ba arène on a na leka qui na loba qui sous moi moké. Na tu beta 3 arènes et tout. Donc premier congolais a beté 5 arènes yo. Première na première congolais, première drummer. Première drummer. A beté 5 arènes. 5 arènes on a année moko en fait. Année moko. Ah oui, c'est ça non? Année moko. Ouais. Année moko voilà. Na 3 festivals. Félicitations. Merci. Tayo moko. Non on peut so félicitations. Au moins on a fait une émission ezara yo faut féliciter ngaka. Bon elo nyango tshela na mbandi. Au moins tu as 207 sur ba félicitations. Mais franchement, là so ba félicitations net c'est les gars moi trop. Te ba félicitations faut les gars. Obi que depuis na vanda moi ninga mon coup de temps to beti ba arena o na vandaki. Na pesi mbote na Samso Bari Tukulu Tukule ya Palais. Flavie Apanda garçon shopping, garçon shopping. Guy basket. Mona mutebo so lo wa yete ya Panda. Garçon shop Flavie Apanda wana vie Palais. Ya Panda. Vena ngape Guy basket. Guy basket. Des continents ouais. Mon ami Banque Christian Mookwa FMI. Basalam Ebele Edi P à Palais. Donc voilà. Moni ba félicitations on a joué tant notre bon arena kutu auto betaki l'autre fois tant que yaki na joué ko ba félicitations bon te na aigle ku ye mo na ba auto chobeto ya bisinga pe na en tout cas nous moni tant na bisara yo prêtre mo bisinga bi mo tant na bisara yo c'est ka travail. OK do sala ba makam susu abi travail habital ta de go beti ba concert o il a type na koza au point. Au point. En tout cas, na pena tant na longa kin na ye mikili na yo beta ba concert wana en tout cas na mutu nanga na chaki vraiment ke na ki osa musala. Donc musala esili on moninga lelo tant to vidéo yango na ye lelo. On demande ngana za mutu mo pena to zalaki no bien to ka bwana to koti siko na katikati pena émission to komi okwende na kati. OK. To solo là. On s'appelle Moroté na kati effectivement moi. Tu es belé fort. Surtout bino bato bobeta drum. Voilà. On a Frankie Kapaya. Frankie. Ouais. Kapaya. Na yo na toute na question moi rapide. Na na titulaire. Mais tant on le déjà que ça dit 18 ans à Aigle. On a yambi ba Frank, na yambi ba Cambodge, na yambi ba Dumé tout le monde en orchestre wana. Mais na yo na yesiko. Ça na orchestre moi. Na titulaire. Nengam na titulaire. Vous avez que se voiler ba fast time. Oui na kati kuna na kata effectivement on dirait Arnold secreneza lokola veno ya mbinza. Azape na hiérarchie dans mon konzi kuna. Sympathie moi de la part des hommes à trop pas il dit bah dieta pour comme tanga matos à la sauce en fa chérie la victime en trop. D'où comme bono ezozonga na ba générique Frankie azo kana. Te Frankie azapenapo Frankie aza moni Frankie bon drummer to betaka na ye
tous les voyages na voyagera na ye. To voyagera na ye, pardon. Tous les voyages, toza na ye. Ba arena tout obeti na ye. Rem nango tout, babelele nde kombo na yo trop. Te kobela kombo na ngai ezaka par rapport ye pa abetaki nini moto betaki wana. Babela pe kombo na. Eza logique. Apesi batalisi savoir na ye puis c'est bon. Ne tobeti 207 na pesi batalisi savoir na ngai. Après c'est bon. Tozonga pena ba générique. Ya yo kombo ezobenda bazopesa savoir na batalisa savoir non pas bato na mokili trop l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans Katswana? Ancienneté na yo ndezo sala to musala. Ancien. Déjà plus pour ancien. Non, plus pour ancienneté. À part moi qu'on appelle ancien qui ancienneté dans musala pesa. Musala des actes. Bundeni no bauti kana beta ba générique no beta mabe atayo moko. Générique aigle à Obina. Au batu tout au monde entier partout dans le monde. Parce qu'on a un dirigeant on a une batterie aigle la vendu wana yo la casque au beta mabe batiki yo pour beta. Na ebité c'est salama mais chez biso na salamate. Donc so batiki yo au lati casque on sali 10 minutes na bon on sali 4 secondes na casque na matoi osimbi baguette batu bazo accompagner au côté sa batterie c'est que ils a bien. Ils a bien. Nga déjà na lambiaka donc tant na moni avant déjà ba tutu wana ba yanga na zaki déjà. Nazo beta déjà. Lambiaka masidi boyo zonga jomo ba bandi kopa ngo lelo na lobi tondeni. Na demande ma. Mais ouais, lambiaka. Taranga na beta ba Stade de France 2010 à l'époque. Mais na kimbiaka na wana monango bakapika call na kimbiaka na ya cha banzembo na kati. Yanga pe na cha posologie na est victime. Na cha nzembo na posologie. Tant que tout ça est libre parcours. Na posologie. Ni sala ki promotion na ngo sala ngo makasi trote. Non, promotion zaki na ngo e salika ke salika ndeke salaki wana. Mais sauf que na otali so par rapport à ndenge obandi opeselanga ba exemple. Ya kimbiaka. Vous comprenez? 18 ans. Moi, on a encore 18 ans dans ta carrière. Bah, bien sûr. Na victime kutu ba domaine tout ba les Canada mutasala 7 ans, 8 ans, 9, 17 ans na habité. À part Franck, si ma menga na domaine à liboso na sali 18 ans. Depuis na kota, na yara ba mikili, na kenda ba state, na kenda ba Canada na beta kabandule partout. Si Léonaza, pena ozala kaka. Et le budget des Jeux olympiques peso monana, ils ont salamapé. Et le sous tobi en deux à la bon. Pour ça liste, il y a joueur. Il y a Drumer de tobi na pas na biso. 5 personnes. Obisa bango ba kende Jeux olympiques ba représenter Congo. Na orchestre et tout. Ba Drumer bazé belé. C'est sur 5. Na Congo to na Kinshasa. Na Kinshasa. Na orchestre za un succès nan. Oyo mona ke ba beta rapide. Orchestre za un succès. Orchestre za un succès ya biso. On a évité soit au contredire oui hein. On a évité mais l'orchestre za un succès so binanga na orchestre à succès dans lo biso. So binanga bon tiano ka ba ya pona ka rocha. Po bambiaka bazape. Bambiaka baza ba masa msupe o nga na génération bambiaka. Il faut pas changa na ba masa msuso tam msuso. Vous comprenez dans le baza bambiaka to chona génération banana na ba kako na banana. Pozolo ba baza bambiaka. Kakola zambiaka ve na papi kakola zambiaka ba sege baza bambiaka. Parce que yo miche wapi. Na mbiaka ya génération nini ndo mibengeli mbiaka. La botanica na ba viete. Kocha acheté, kocha pe qui a surtout tu acheté to na qualité nini nde to changa na savoir. Kocha nga pe na ndenge ya na CV. Nenga ba expérience à makamo ya obeta ba sali ya obeta ba disque ba mamubele bele faut changa wana. Il faut changa pe na wana. Nenga obeta ba sala minene, na nenga obeta ba disque, na nenga obeta ba concert, na nenga il faut changa na ba savoir na ba vie wana. On a ba génération oyo zoloba, on a ba orchestre msusu wana. Tena ba orchestre msusu changa te, il y a pas match. Il y a pas match. Pour mère bele ba beta raté. Selon na ba orchestre
Biloko za succès te. Au moins d'être au moins na ochana bi ba vina ba kakol ba bambiaka ba beta dia ba danger ba sala ba succès ba Gunter Maniata ba sala ba succès. Moi na che bango mi balé wana. Donc so cha troisième il faut mbala moko bon non mi placer te quand même. Vous comprenez na ebité soto c'est comprendre. On comprendre. Voilà. Na ba savoir na CV. Ya le quoi bon on a peu ce exemple tout c'est comprendre bien. Pour moni congolais alinga polémique trop. Non qui non na polémique te. Soto che ndeti na Congo ndeka ochaki na Congo na biso bon soto bito cha dormeur aza na plus ba salle plus ba voyage plus ba spectacle ebele plus ba concert ebele na Congo lelo to che 2020 ti 2024 soki nayebi ke ba question eza yo ba réponse yanga so na bino tangela nga 2 nga na che 2 si on a kotanga nga eza facile hein ngai to so les entretiens dormeur abeti ba salle na ba concert banda 2020 2024 vas-y tangela nga koleka nga koleka yo te mais beti après bon bino beti koto ba beti te nga na cha koleka ngai posko tozonga na question na biso poso chia ba après wana ba après te beti ndenge moko bino koto bozo beta bon pe koto bozo beta Nicolas OK wana te OK wana te na bandu beta basala minene banda 2020 2024 banda nga na 2020 ti na 2024 ponga sobi nga bona 2020 betani na chelio poso to bito zonga na ba 2019 to ke musika pona na Congo na ba Doumer tout baza lelo wana eza na Doumer asali ba beti ba salle koleka ngebela sate na Congo mais vous comprenez pour ba salle tout ba vie ba betanga na betango OK mais na ba salle musunga na beta ba vie ku ba beta te mais baza bambiaka baza na expérience baza danger na makambo nyonso wana ko niango te wana ko sona niango ebika esimba te nga basali bavie babeta nga na beta me basali nga na beta bavie babeta te bamaster mpe babeta te ndesika na beta na Apollo na New York soza tembi tochango na beta concert na Apollo na New York Apollo on ndeti mpe kambo je peux dabeta ngoti na ndimi te okibeta kuna na nani kakol mpe déjà babeta rien aza te na États-Unis mutabeta ba concert ebele na États-Unis na badumia to na Congo kanga nga tamola beta tout na États-Unis na kionga ta ba 6 fois ba c'est beta tout presque tout est presque tout aza te na Congo tozaka mibale nga na vie na nga papi kakol c'est bonne machine na badumia na Congo to beta Stade de France Nuit africain à l'époque ils ont à 2 fois te moi depuis to beta ngo so na 2010 soki 11 soki 9 soki 10 depuis to beta ti lelo ils ont raté biso ndem tozongisa ngo siko na donc so na beti Nuit à Stade de France et comme on aura deuxième fois na beti 5 arènes différents Masidi alingi na makambo ba question oteluka ba problème to question malembe eza na ngona ezali voilà les infos au bêta Stade de France ezala yo sur première fois nga moko siko na Congo ekomi ke Doumer wa beta Stade de France 2 fois na Congo Arnaud so babi 2 Doumer ba beta Stade de France bon chasse bondo ya match ouais on vient pour sauver bango mabe c'est bon da sauver bana so bazali na Stade de France tembe kombo pe ata lelo moto ngota la carrière a fallu papa tu te dis quoi au chez wa pour placer wa na kuna place wa placer les été la musique comme ça Congo la musique comme ça Congo la question ba polémique yo mo yebi da place ngala yebi te ngala tuni question pour nga so na lobby au moins ndeti bo pona yo te pona ngai te pona yo pona numéro 1 la musique tout na musique bana musique banda te ko kena ba question na te nga na bi numéro 1 lelo to yebi ke lelo ndenge bateau place bâton de commandement eza la musique na biso Congo c'est fali po na critère nindo so base na makambo nyonso Masidi esprit mabe yo lingi to lobani na tuno ba question to so va muta chat ya eza aigle numéro 1 après au suivant bien sûr
Il s'appelle comme ça. Yo comprendre excusez-moi. Yo comprendre que nga nazali naza komi chatte mais na oloba réalité. Ya makambo yo batutu baebi. Ya makambo ezo salama. Tant na oloba ke na beta boy na kosa te. Masidi na kosa te. Encore de références, oui. Ouais, il y a des références. Bah, image dans ce qui m'a acheté, et ça chaque fois dans le bas, on attend, et ça qui on peut faire un écart. So Monique, so Moutazali, a tcha défi, a tcha, qui est bon, ngana salabo et kolekaye. Allez, so tolinto loba. On a madumato. Au Michel Ouanet, capitaine, il y a badroubé tout, il y a Congo. Na Michel nga PTT, comme PTT, ngana lobby kamarambo ezo salama. O batutu ba tcha na Michel grade T poste T PTT. Eza loka Tokyo luka ya lokola elobi ata vie na ngai vie na nga porte de la chapelle Jimmy Chimanga porte de la chapelle basala mebele ya loka Tokyo luka musala na société moi mundele biso tout ba licencié on comprend biso tout ba licencié ngana yo ba licencié to ya ta 10 personnes ba licencié to ye te déposer ba CV na biso. Mais sauf que na ba CV na biso auto déposé, il y a 2 papiers, il y a un livre. Na ide so comprendre. Una se peni o solo ba. Na fier peni ko sala. Sérieux, eza pena ke to ye na ba CV na biso to yo luka musala et pas par exemple na go chana. To yo luka musala par exemple pas ya Christian Moko FMI. OK. Christian Moko FMI est bon, ça va. Arnaud licencié, Patrick Massidi licencié. Kelvis Koyi licencié, Dollar Katengula licencié. Bon. La demande Nabino, il y a un bon. Patrick Massidi, avant, Oyo déposé CV, non, au travail déjà, wapi. Expérience, ni aux anango, il y a Moussala, Ozo assuré qu'il y a cause de la société. Il dit, bon, ça va, on a ça là, la Banque centrale du Congo. Ou bien, on a ça là, na société mobile quelconque. Vous comprenez? Mais si des papiers na ochewana. Après il part Arnaud Madouma. Bon Arnaud Madouma yo au sala wapi na bimisele na ba arena na France, TV na ba arena na tika ba nord, na bimisele ba papier na travailler na ba Italie, na travailler na ba New York, vous comprenez? Donc yo na 2 papiers ngana na livre. Donc na mundeli moi comprendre que ba fungola. Non. Est-ce que le Arnaud ko lo baboy? Madruma na biso musique totala ngona qualité ya basal totala musique na arwana na beauté na ngwana et musique eza pena no CV ya to moni lelo so to bi pona musala to sala ngo bien pona musala to sala ngo bien musique eza déjà ensemble des choses biso nyonso tout vous comprendre siko tonga nazolobela na ekomi lobela nanu à part no kolobela basal kolobela makambo nyonso etikala nanu milobela no pe ngamo wona no Arnaud. Vous comprenez no milobela no nga ba savoir nanga nalobela ngo te nazobeta basal no beta ba voyager trop no sa makambo bele mais nalobela ngo te mais so na eu occasion ya vanda nao na kiti boy to beta masolo ngo faut lobela ngo quand même ba comprendre ba tumsu pe ba ignorant. Vous comprenez ba tumsu ba ignorant au moins que ba ko cha publication mo moi mutu mo comparer na mutu mo bo donc si on comparer na mutu na mo ayebi que te yé aleki était pour mutaleka mutazate bon il y a un avantage ya makambo koleka yé ma comparer au cas pour na polémique congolais pour na polémique parce que non sur la polémique te non sur la musique donc soit na musique na ba fait mais na kata ba fait wana il y a des détails aussi au batu balobaki pour biso toza ba porter parole ya petit peuple wana au peut-être bino bokoka rozo occasion te koyoka bango biso tozo occasion tozo komisela bino maloba na bango na ba mususu balobi na ba grande salle oyo otangeli biso OK na arena na Lyon na Bordeaux na tangelo 3 places OK y arena Bordeaux na Lyon il semblerait que au salagi va semi playback pardon d'abeta guité ba chacun des moi CD ou déjà l'artiste a yembagi na studio le reste bino bozo interprété na bino kaka
namona pe na compte TikTok na nga mo boye na obeta batterie na ba new array na kando lobi wana na lata ba hurle moniteur ba hurle ba retour la autotune voilà bato ba eba te voilà et là retour na ngai ya pad eza retour na nga guitare basse eza retour na nga ya solo ya retour nde tozwaka na musique tobetaka batieli biso moni na Congo nde batieli biso ba retour mo batieli grand bafle mo monene na nsima oyoka ba guitare oyoka batutu mpo bozala synchroniser biso soko batieli biso ba nde batieli biso côté international et côté ils avaient comme ça on demande Druma comprendre bato mosusu wana otana bacommentaire babie Druma ya pakumola ta autotune abi c'est bizarre hein na kati ba commentaire natala na Nathalie mais c'est bizarre mais comment bato bako réfléchir bo ezande ke bato ba yebite OK to ayebite azomo mutu musuku ta kenda plus loin ebisinga lati ba écouteur éclairer bango lanterne bango ba question bo photo tout na rabino po bo éclairer ka bato baza na lanterne wana voilà ba ul moniteur wana to lata eza retour nanga tant que batteur retour wana soko che ba image au mona na micro na bureau na ngai ya batterie on est dans na micro mo ba chela wana na pied nde na obeta wana so na yoki par exemple na yoka shumai na mbonda musika na yoki bien te moi to zala na synchronisation en ezate na ofina awa na sengi donc eza direct tant na loba quelque soit concert ebetama na koza na obeta pe chant mais na sengi kongas OK na micro ya yoki mamo toto ou ingénieur atade wana ebila aketa donc tina loba neke tina ofina na c'est toto à répondre nga mais to beta concert d'accord to beta concert non sengi matiela nga kongas amatisi guitare basse na se matiela nga mais na obeta batterie to beta kongas et to beta concert vous comprenez OK biso to beta musique urbaine na musique rumba na musique rumba na biso OK vous comprenez toi dans la différence mo to beta ka entre musique et ma musique na biso to beta o ya Congo tokos musique obino bolingo comprendre tokos musique na biso na eza da différent mo biso to beta na ba pad vous comprenez to linga mi ko reproduire marambo to binisa na bafle et on to linga to sala on sur scène OK comprenez so beta semi live te mutu tout le monde na podium a beta azoyemba sauf que na ba hurle moniteur na to zola tawana ezana ba tu ba diriger pe salle ba tawana d'accord ba diriger biso moi ta président yemba wana donc ce qui concert est à 2 heures so e komi na 1h40 bazo ebise dana matoi quelque soit zo yemba zela nga na matoi ne ba c'est fali ça te reste 10 minutes ou 20 minutes OK bino batu boza kuna boyo kango ka yemoko la yemoko oyo kango d'accord ngape na oyo kango pona na retour wana so tali tolata yango biso nyonso te na si na ba instrumentiste ba musicien biso ba musicien na si tolata yango Wallo Franck Schumann Alex Rigen ouais après ba guitariste balata yango te bana ba retour na bango normal sur scène d'accord bana ba retour na bango normal sur scène so beti tonton oyo kango na retourner normal sur scène. Il est compliqué pour professionnalisme auto côté c'est l'équipe tellement trop makasi bato ba ko digérer en côté professionnalisme l'équipe trop makasi l'équipe trop l'équipe likolo tellement mais na biso Masidi Ndimanga professionnalisme l'équipe tellement likolo bato ba ko digérer en côté tellement bato ba ko digérer en côté yango moni et comme ici bato ba blanc bla 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 oya loba oya yebi o pa loba o tina na ndako na bango ya lobi makamna ye opa uta nango pana bango lobi makamna ye comme ça devient de trop en fait c'est comme biso to calcula wana te biso to sala ba savoir to sala musala maintenant lobi professionnalisme l'équipe trop makasi ça veut dire bon métier pe échelle moko boy moni na place moko boy niveau na bino eza moins élevé par rapport aux autres eza moins élevé te niveau na biso peneze élevé
chez bino ndenge yo Voilà. le niveau na bino est élevé par rapport On aux est au autres. sujet, mais niveau na sujet élevé. Niveau na Élevé à bino ma est casse. élevé par rapport aux Voilà. autres. Maintenant on tali ba concert au Betamina ba Adidas Arena na Genève Arena. Analyse ni kosala en étant aussi l'un des éléments où il y a musique quoi. Musicien ou instrumentiste. En tout cas, sans te mentir, on a encore sauté. Nada liboso nao. Au moni moment où il y a un concert et betami et tout betami beliona. On a ce qu'on a commis mana concentration sur quoi on a ce qu'on est ce qu'on est nini. Tu as ce qu'on a rep prise quoi comme changa pression et bisinga que menga na ngana ya mikili avant. Ngana ya ku mikili avant orchestre ya. Ngana ya mikili avant. Na déjà na ya déjà tout ça la structure mo boy. Na ba ingénieur bazawa ba boom ba to bomoni to beta to moni to za ba to na ngana déjà avant et à tes questions arrivé avant ça veut dire que na chef non on a dans la structure étant que batteur et orchestre tant que drummer orchestre na na structure tout na mutu na ko devancer pe bateau na ye na bateau to sangana na bango na banani pona par rapport à ba chrono ba mini po biso pina tout et la chronométrie tout na ba nzembu to bi que a to banda et ça la biso 1 minute et quelques to kata a poto chabo chrono na biso concert tout ensemble ya concert to beta combien d'heures to beta 2h30 vous comprenez on comprend professionnalisme kenda bodon poto sala boy photo longwa soto utina liputa il faut to yamba mora associé poto zo vous comprendre poto na banzembu tellement belé banzembu za tellement belé les amis là il trop na 2h auto zo na barre na to 3h et koka. Parce qu'il faut travailler ma casse, il faut la concentrer. Parce qu'au moment où on a concentré, mais oza mutu azala toujours dans les réseaux sociaux. Même si on a concentré, mais on attend. Le téléphone, tu es sérieux, téléphone, non Wi-Fi. Non Wi-Fi. Non Wi-Fi, non Wi-Fi. Et. Rien, non Wi-Fi, non Wi-Fi. Parce que on a si concentration, moi, il y a chombo. Chombo, il y a une distraction. Quand tu as parlé sur un comme ça, tu as dit, tu as 2 heures du temps dans le téléphone, mais tu ne te rends pas compte. Au sein de 2 heures du temps, tu as le téléphone. Tu as la maman, tu as 12 heures, mais tu as 14 heures. Parce qu'on a biso, misala na biso, auto sala ya batterie, il faut concentrer au moment où non Wi-Fi. Donc, on a la guité. Sans te mentir, on a sauté. On a eu qui peut nous ramener. Obi, qui va concert réseau Betam. Mais on a la guité. En réalité, à concert, on a la guité. Non, je peux parler des choses que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, je ne peux pas parler. Non, maîtriser l'eau, tu es dans ma camona, ce que tu as dans poigne. On a la vérité. Voilà, il s'appelle comme ça, Arnaud de Matouma. L'un des musiciens vrai. Il a fallu pour moi quand il y a biso valeur absolue, il y a musique, il y a biso batteur, il y a makasi, il y a betel biso 5 arena, à baxel biso concert sur ce belé, il y a Lille, alors il y a Obeta Nantes et Tokyo. Tout ça là, le coup il y a batteur tout ya Congo. Maman dans le coup na ça la fierté na bango. Et lelo ba miseli biso 207 eza moko vrai donc il y a linga pe na kata eloko azo sala ba benga kombo na ye on demande mo bengela ki be belela ki et ça la moi différence na kata makambo. Merci na ba ndeko nyonso ba tala biso, merci na Bibish Balomba, merci na T10 Dizamach, allez vous abonner au chaîne Nabino T10 officiel. Vous s'abonner dans 100 microbes TV ainsi que la Congo 10 c'est le fait là na banza télévision TV to pesi mo théâtre. Merci na bande ko nso ba kota la biso on a de maduma quoi na biso histoire na yo pesa mo belé histoire ya belé aso zwinga bien te te manga pena na zo ki on ndeti moi bien ba anecdote tu nous a tellement belé. Merci dina bo sanate sans oublier na pesa Junior Bokoul na Bruxelles. Salam et belé camarade à Flavie à Panda Garçon Shopping, Patrick Mbinzo, Venanga Gelori Ingila Nkom. Gelori Ingila to pession mo théâtre. Badarana Bob Mbole. Bob Mbole. Bob Mbole to pession mo théâtre. Merci na yo. Sans oublier laboratoire Labo Nianti Niatankansa laboratoire Nianti.
Il y a Palais, la Boniati, Kitagos. On a demandé. Patrick Makambo Massidi. belé, on a demandé. Patrick Massidi. Na kino wana soko komi na kina on a demandé makambo belé. Makambo belé ki tellement belé na kati to tuna no gali solo mo anecdote ka ya muke. Yo dirait avant tout ça l'émission au Keno quelque part après. Cop na biso za ko solo la ko yeba qui était Arnold. OK. Madruma na biso. Quand est-ce que vous appelle à Verambo Kofi Olomide? Ngana vous appelle ndene. On habite dans le quartier latin. N'a rien à voir. Donc, on a un lien. Un lien. Lien zaté. On appelle le bel épisode. Lien zaté. Lien zaté. Des akibona ebi ki ba masidi ata to say émission. Boni lisola mamita zoma. Je te rappelle encore dans lisola mamita zoma. Te na yebi mamita zoma. Mais nazana lisolo na yete. Baza ba sœur na biso mais nga. Ça la ngote toleki. Ben ouais, on a ba sœur na so quartier, to zena ba on a quartier, mais on a la vandi et ba Vierambo, 2 parcelles, 3 parcelles Shenga. Voilà. Na yebi ouais. Non, des masolo ya fayo to tuna yo. OK. Relation ni bozala na ngona biso Rafine Tumba question na ma réponse à paix. Ba sœur na biso kaka ya ka lo wa yo frère na ngai. Ndenga mission to ebanya pisa muluba. Ngana muluba. Chakwetu. Ouais, wakwetu quoi. Sœur na ngape na donc sans arrière-pensée. Ndenge mo bango to tuna. Sans arrière-pensée. La sœur pena to ebani na ndenge ya wika na ndenge musique ebani sa biso toute. Voilà, il s'appelle comme ça Arnaud de Madouma to betana biso solo ya D7. OK. Félicitations encore une fois le bel en Baxelo, félicitations. Yango na yango kana émission. Félicitations na yo na Zemba kitoko folklorique, nana pesi idée. Nyonso tout aigle. Est-ce que yemoko soso pembe ayaki pe na moi l'esprit ya Nzembongo? Esprit o to beteli wana eza parce que ça da Nzembo abeta. Eza da Nzembo abeta ki comprendre. Bino boye nango. Ça dika featuring na aigle. De moni ba bimisi idée wana mais sko yango mo nde to côté moni moi première partie nde toke na ona deuxième partie wana. So wana. Balinga batuna question oyo. Est-ce que ton date au aigle PC biso yo bimisa date wana pa poussaki. Na wana nde akenda ko bakisa deuxième partie. La chanson a été déjà faite avant, et ça a bon déjà. Tu es déjà aussi ça qui n'a biso, il a pour ma connexion wifi. Jour à l'ingara bimisa, na habité wifi en dirait qui magi. Tant que zongi, il y a un moni ayo bimisa ngwa. Ezaki na ngote ko ya ni te ka problème à connexion. Ah non. Ouais, Patrick Massidi. Il y a un problème à connexion. Il semblerait que banga ipe clip moi il fallait bimaper. You allez dans yo connexion ko ki mate po mto sala wifi. La connexion on est yo mkolo na. Comment kuna longwe boetina koma boy connexion ezate. Non, il fait. Wifi yo yaskota una koti ya ba pareil belé pas et puis. Et on moyen de profiter peut-être dans très bonne chanson au Bossali, une chanson très magnifique. OK. Bato belé ba sepela. On attend mon qui côté Vandi na muto bato. Et na lelo bato ba pesa bino ba félicitations énormes makasi. Ngamoro également on appelle déjà félicitations na yo. Merci beaucoup. On a demandé tout moi. On attend moi de mettre abomali so yo to bogali so. Bogali bel homme. Ça on a liboso na biso. Un bon homme. Un homme. On va appeler bel homme. Na en mo kaka. Est-ce qu'on a qu'un lenga ba bon homme. Ba bon homme. No mo atonda yebi makambo. Ye pe la ninga ngwasa. Non non ko pena. L'esprit à chanson. 207 mélange wana typique na folklorique. Vous pensez que l'artiste a pensé qu'il esprit ni l'artiste lingoyo la biso. Est-ce que zalaki na esprit na beta déjà eloko yo et pesaka folklorique tina suka na meka un peu ko modifier na moderniser eloko oyo na kilelo na sala ngo bongo pe pesa gumu susu bien esprit ni mbobete la. Bon exact moi chaque fois ata jour na ba na kindai ko kotisa batterie à 207. OK. Tant on to beta tant on a beti na silisi après bandi sala ba abandi ko
ayoka osala mwa audition mosusu ya mike ayoka koto kata koto sala boye koto sala boye abayeke bon nga nde naza boye naza na nga danger te mais naza génie aza danger de ba génie génie aloba yango abeta yango kuna anglais so mpe nayebaki mwa anglais na nga naloba yango abeta so soki jane merci soki ndenge yango abetaka moi si jane bablo nabetaka wana avec kaka aza génie en tout cas drum nga na ye na drum na ye na bapartition na ngai na ye na bapassage na ngai ebandeli ti suka bien sûr na ye na drum na ye na bapartition na ngai na ye na vitesse mpo na nga na ye na bapassage na ngai ozo comprendre mais esprit nzembo wana nde toyeba toyeba voilà nayemba mo place yo oza te ya nzembo ye arno mwinde nzembo yango eza ti bon ça va yo okota awa à partir ya awa yo ntango parti ezosila so opesi passage fo koya awa ntango oya awa après fo kata koto ebimi koto esali boye ozo comprendre esprit réalisation ya makambo nyonso na ye sauf kaka yebisi nga bon genre mutu na yo ozele nga na musique na nga awa betela nga yango awa comme ça esalaka makambo ezosala o na yo motongo oyokaki ngo na kani skelete nango wana nayokaki goût fort so goût nango sikoyo nayokaki ya musique nayokaki esprit nango nde totravaille yango na banoko na nde sikoyo ntango ekomi penake ntango apesi biso esprit tokomi sikoyo obimisa mayele intelligence professionnalisme wana ekomobima parce que ya diwenge aussi na kati te biso tobeta biso na bato mosusu balobi kote Dubai azwaki wana y avait l'esprit wenge yaki ebwakeli wana na ebeteli na yo tempo wana nga betaka kaki nga to nga depuis na banda kobeta bagénérique baalo telefone baekole baoriginal bamakambo nyonso nabeta so oyoki okaka kinga eza makasi to ndimanga yaya kinga eza makasi to nayokaka bato tu bafrère nyonso babetaka bien baza danger ya loko na peso exemple eke nayebi shoke biso tu toza balicencié mais so toki oluka mosala epa mondele baseve eza mwa différent yo kozala osala kaka na banque centrale du Congo apres olongwe kuna oluka mosala kote mosusu mais eza bato mosusu basala na babanke basalasala ozo comprendre donc toye na cv oye na de papier nga na ye na kaye kute livre ndeti nga boye livre anondemando nga na place baanimateur na biso awa onaki mawa moko ya te mutu na mutu ayebi biso siko bien na biso ezala ndeni mutu na mutu ayebi deja eloko oyo osala abaifuna azwa pena mosala na oyo fosala identité funa azwa epo mawa moko apesaki wana nzila velele wana venada yuda teka yesu aza inspiré masala nazalaka mpe mwa misiki ya ndika loge masala nga identisime est-ce que ça entre vous aussi les artistes osala pe ba mise à jour to ba jour baninga mosusu bien sûr omoni te kote ndeti kri wana wabeta wana ndeti kota bwaka alema mesoko adandagada adandindada mo kota bwaka wana eza deja lo omo boye à chaque fois nabeta yango na bandule nabeta yango na baeloko so tobeta baeloko nabeta yango mpe na baoriginal so tobeta bandule nabetaka ba omo boye totokata nobeta yango à chaque fois kote azalaka kuna namona asepelaka so nobeta partition epesaka esengo après tant que toyoya tosala barépétition mo tosala ana Paris avant tobeta baarena beta partition namona mpe ekoti prêtre ekoti aigle ntango ekoti ye bamwa mwana mai nakuta ebisinga bimoni boro na ndo biso obeta oyo eza misike te ekoti prese il faut signer yango parce qu'on a oluka place ya oposa yango donc toye na 207 komi kote mo posa ya kabo nayebika na mwa 2 secondes mo boya nga wana nabima te tokata ozomona teke prêtre akokita bwaki mpe na Arnaud Madruma po ayebi acomprendre tasikoki nabimisa eloko wana nataka boye masala nga boloka yoya ekoma mama abimisa ale bametoko ada donc oyo kasoki musique agréable à l'oreille
Voilà, je tiens à saluer Bijou, Mogonza Bandal, dans Pesso Mbote, trop pasteur, dans Pesso Mbote, pasteur qui est Kokoba, en Abisso, ma bonne élève, toujours, et ça, l'Abisso bien. Tangi bandal na bulemba moko. Na pesa vie na ngai calé sanguinaire makila. Calé sanguinaire. Banque du sang. Yo yebi. Ya palé. Basala mebele calé sanguinaire. Calé sanguinaire. Yo yebi ya palé. Tukote so mama masolo moko ya suka wa. Tokome na soto chité, tokoma na biso koma na suka. OK. Et on a bino vendredi déjà. Ouais, je pense. Signalé vendredi Ouais. ba artiste na biso. Ba soda ya arena. Bato basimi ba détenir coupe arena non pour l'instant bango bazala 5 bango. Ouais. Arena vraiment voilà un peu moins fier hein. On a soit congolais ba 5 ba betongo 5 fois. Bon na ba ina noté ça bino na kala. Bon na ba so musique ezongia ba kovanda. Au moins bato cha bango sukate. Comment bena ba fali na biso, ba artiste na biso. Bazo beta. Sola ba bona ba ekita. Allez bango bazongela coupe na bango. Félicitations à nos combattants avertis, avérés. On va comprendre l'idéologie. On va être faux bâti culture et bandako qui. Et ça là biso bien lelo. Cop ezo mata bandeko bazo ko beta culture na biso te kama et puis bato basala ba cop ba salon de coiffure, ba restaurant bazo te ka danger. Ça na bino bato comprendre ça. Tout ça sur le stade des martyrs. Des martyrs. Les 10 na les 11. Souga na idéologie. Dans na bisao tozala wane to tonda wane bele ali aussi c'est papa Abu Dhabi. Ali aussi c'est papa Abu Dhabi. Bilambe bele. Na biso tozala wana te wana patron. Ali aussi c'est papa Abu Dhabi wana patron. Mutabato CG. Il paraît. On a conditionnel. Il paraît. CG Ayao, CG Ayao. Ouais, il paraît. Okay. Les 2 dates au bout de dans le stade des martyrs, il semblerait que Badat Touana Bozana ba concert exaté na Badat Touana na martyr. Ah ouais, en tout cas, Masidi Biso, toi na Nord na yot. OK. Toi na Mikili, toi na Paris. En tout cas, Maramboele kana Kinshasa, to yebi yango te to mona kana ba réseaux sociaux. D'accord. Biso pe likolo na biso ba kondi ba sali biso pe sinte ba biso ke o eloko mo bo ezate non. Aigle ye mo pe apesi nanu ordre te ko ezate. En tout cas, na yebi pena makambo wana te. Suite à ba concert au Robeta Mana martyr, OK. Il semblerait que l'État na biso congolais a joué ba mesure. Pour l'instant, ba concert morté et beta lisusu na ba lieu wana. Donc c'est que ndeno kita kin bo etang na koma kin ndeno yeba siko ki soki to robeta to robeta te. Mais des binomoko pour le moment, pour l'instant ndé na zabo. Naza na eloko lo ba te. Binomo ba texto, ba texto ezate on a ba réunion mo salamité. Rien ya on a biso ke likolo na biso. Ba konzi na biso no ba ebisi biso eloko te. D'accord. Yemo pe le numéro 1 na lobi eloko te. Donc le quoi nanu kune uti te ya loba donc nga naza na eloko loba te. D'accord. Sauf que na ebike na kita kina ke beta stade martyr les 10 na les 11. D'accord. Ce que ça na beti. Ce que ça pété, beti pété. Mais sauf que ton ba biso ba date belé tout ça mais pour le moment pour un stade des martyrs naza na eloko kwa assurer ote. Pour na yebi eloko te. Voilà. On a d'ailleurs eloko kwa assurer. Je te remercie na pour na moi sincérité wana et puis na nengo lobeli biso moins information. Na ba o bazana nous na moi ba calcul bo continuer sur bitéreza na nos verbes bo so mo ba billet et na ba o bazana ba décision kita kuna parce que date ezana nous maintenir pour l'instant. Apesi na mutu logo te ba loba concert bakangi to basali boeto ninte data fali de date ne wana ezana no bokita bo sombela biso ba billet osala biso bien. Mais ba bina kata martyr on bekaka soki ko beta to ba bonne chance na bino mais soki beti ba pesi ba devoir à makasia podium elongo na coin neza yo te na coin o ba bazala raté ba chesi ko podium ko moko na kati. Donc décor religieux va changer formule à stade. Est-ce que vous omona? Est-ce que vous otala? Masidi, est-ce que vous reconnaissez que le stade des martyrs on est beti bané belle fort. Tu as manifestation ba concert za quitté hein. Tant que tu beti concert ba stade bandi. Ils ont école. Ils ont grafté. Tous et à tout à la
so concert ça façon ba la podium on a biso pete au chara bon. Ok. Merci Narno, nous mettons na suka émission la biso photo zo temps belete. Message na bandeko na suata la rayo. 207 félicitations encore une fois de plus. Na bandeko balinga rayo, balinga non na bango ya Bogari ya Pembe et surtout que voilà quoi, continuer belete. Non, en tout cas Patrick, merci non merci non na yo moko ya mbinga. Ça lui a grand plaisir à trop toujours plaisir ensemble à toi, il y a Saranate bandeko tout balinga. Ba fanatique na biso tout 207 et bimi hein. Ouais ba consommer vraiment ba yo kan balanda bien. To kitakin ba production eza na belé total à stade des martyrs ndo informé nga boponga na ebite ndo informé nga botant to kitakin to eba décision sous que ça pas aigle. OK. To eba ndeni maramio son épouse et les cadons mais na ebike et les cas bien et les cas très bien tout balinga ça va tous ali hein donc on profiter bien faire sambote Ali aussi c'est papa Abu Dhabi mon ami il a boire Kimba les belé Christian Moko FMI Bank. Voilà donc mon directeur Doré Lula, sans oublier Sharan Zambé, Gangs, Ralph Liongo, Gangster, Angola ne tombera jamais, Ralph Liongo, Skin Ralph, yo ebi a parlé, voilà, voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à T10 officiels. Masananga Gaïta Bisikita, Vienanga Depi Bisikita, Anel Kapeti Nanga Anel Kaya Palé. Donc, ça me belé. On a il y a Papi Boka na tour. On va la battre ici là. Ça me belé. Kelvis Koi, fils de la promesse. Basé belé. Qui ne peut pas Patrick Mbala Baza, Cour suprême, papa na Natacha, Papi Chokasunga. Basé belé en tout cas sur le temps qui va émission de communes à Souka quoi. Voilà, merci d'avoir nous connaissé sur Talibiso et surtout n'hésitez pas d'aller vous abonner dans ma chaîne Nabino respectif na bandeko balingara biso et puis na ba o balingara pe biso te bo apprendre ko linga biso. Ce qui émission et c'est pelit nayo et c'est pelisio vraiment dites merci à T10 dit merci aussi na grande réalisation o ba sali biso et puis na bandeko balingara biso. Bari tout cool. Tout coulé, bari tout cool. Voilà. Merci d'avoir de retour. Merci Nayo Alain Salambi. Merci na Rémi Voima, Rémi Bola Topession Beauté, Ngelesi Voima Topession Beauté, le Véti Topession Beauté a trop Stomi Akafule ko et ne bo kende ko somba bongo billet ya bande ko nyonso ba obeta concert awa to kolinga ko pesa une information bongo dimanche. C'est dimanche toza na match football loisir et ya ba journaliste dans Basse Gare du Nord bo kende to boya kotala biso dimanche po mona ba jogo loka ba T10 oya o découvrir bango ba jouer ba rozala tellement belé boya ba journaliste belé o boye bi wana ba beta boya otala match na bango. Merci na bandeko nyonso ba pesa biso confiance na ba o ba pesa biso confiance na no sauter pour considérer biso le rôle à toza ya bi que cette émission ça na bino Arnaud de Madomondi. Au revoir. Merci Dabino. Au revoir Patrick Massidika. Merci.